parce que au monde quand on est l'une de nos concerts authentiques biso ba juger que Emmanuel Macron yopé aux appels parmi bateau on a courtoyer puis montrer ma big Emmanuel Macron netika ka aleki ndenge biso langage qui ne comment so muta kufi na famille lo mata bomi so muta kufi mutu mo Emmanuel Macron ebani Emmanuel Macron bomi et ça ko net ndeni ba juger na genre que yo za na voyage beaucoup de voyage boye mais big non mutu mo kufi Emmanuel Macron netika ka azape derrière liwana e ko salon ndeni zoba imote mutu ani zoba to batu ba zoba basali mama bazoba alingana okota na potopota bazoba c'est ngape na mizoba ezo gifler mabe formi 7 bazo luka balongola ngo mezo simbadin formi 7 nzembo wa mede ez album sunde ezaka chanson yo tembe ozu bibi album mais concurrence saison makasi entre faire rigola na fali pourquoi parce que faire babi qui a municipal album na donc dynastie volume 2 et dynastie volume 2 donc auto bimisanga babi que et cha bino déjà mal à l'aise déjà na kokanga sentiment nanga ndenge nini ngaye bibi na koza makasa koboya yo wapenga ye bibi de la reta. Il faut pas comprendre que bandima que lelo fallait zo sala époque naï et ça la nini et que ça la yo nini elle rola ngana yabi ke dielo mata ezatana yo nandimi ngo esa échanger ngani tozara ne ba époque ba vena biso tout wana ba prêtre ti lelo to respectera bango. Mais lelo pe fali pe osaka musique ba viana pe wa salate ba tikela bisouti yepa ya ba tika abakisaka pas Pierre Nemo ba bakisaka ba print pas mais na nyonso na soto englobango ezaka fierté ni drapeau ni nezoto mama po biso soto lobby ba suze monsieur bandi mote mamba visa tala ndenge salisi batu be mission parce que bobo ya rapona nini fali za guide aza guide na lelo fali le guide o babi bino bo welisi ko ba ngoma trop ba orchestre musupi ba voyage tout le monde ba BCBG ba voyage ba États-Unis bino ba visa ba musuki ba bingo ba visa neza ya moniato za ya lokuta ba uzu ba faux visa ba mbata lokuta mais bo chira ngoma kelele coupe est victime na fali bongoma borgé bo manka kutu na ba vie oyo fali akuta bango na musique et puis ba sala ba bébé babi ke bo beta musique bo ba ke banda de wendo ti les sous na sekuna mutaleki fali tous mambo fali sala mutasala on na zate parce que na ba vie ngo na ba génération patron na ba génération ezoya tant bon mo ba lika na ba TV ba lo ba ke ba danger parce que biso to mona ngo mabe so biso ka patron na biso to mutu na masa na moko to collègue na nga ya lobi ke no de weboye ti kitabo ya onde ko mi problème il faut soit battu basili karabali karaba tefe ba lo bandengwa basane na ba manka ba tube basala ba nzembo o ba bengi ba tube yembi o cheboye micro na public yemba c'est ça bo silika papa bo silika ni na oh il faut fallu muto peksa bino bo sala ba tube to nini les king muto peksa ma pas ba contrat. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métroporte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Kouraté numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, pas ça, il y a comme 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31
22 928. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation de KTB Sarabino. Tout au Bangara Lomata, vous s'abonnez massivement et puis vous likez vos commentaires. Et ça, c'est un énorme plaisir parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir encore une fois pour vous Emmanuel Macron, l'un des attaquants du groupe est victime, groupe accompagné Fali Poupa Dicap, la merveille, champion d'Afrique. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Faya Basket, Oazo, l'Andabition, la munition, le nouveau riche, pourquoi pas aussi à Guy Basket des continents. Mon vieux, na salut, ce que vous allez dans mon appel derrière la caméra, Peter Mbenza, PM, Peter Mbedi, PM, de Messana Robin, PM. Un grand merci aussi à mon vieux Djongo Daïmen, était avantageuse patron, je te salue. Aya Will Mouchen et l'unique et le seul code mondial, pourquoi pas aussi dans mon appel Chico Lubanda, des fois maître, donc mon lobel Yabana Funa, ya Bruno Lubika, l'argent propre, un bon soin. Je te salue, mon vieux Simon Bidizika, donc Shuna Chanel. La parisienne de moi Sinzambé, donc PMMB dit tout sur la nord des mêmes langages. Fongla soit bon, on a vraiment Emmanuel Macron, on a une pour développer les lots à l'un des attaquants du groupe est victime à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu le matin. Bonne santé. Qui t'occose quand nous sommes en fait. Malgré tout, chaleur, il y a moins de qui n'est à la radon. Et puis, chaleur, il y a bien ma casse. Et c'est un faut dégager moi que toka, il y a bien. Ouais, merci beaucoup encore une fois Emmanuel Macron. On a répondre à l'invitation à Bichot, tout sur le Lelo, parce que les fanatiques et Bélé peuvent accumuler les gens dérangé depuis malgré bien peu à boulot, mais Bélé. Le peut-être aux yeux quand même tout sur la moi que Emmanuel Macron va y avoir une génération arena le 25 novembre. Il y a arena na ebike Emmanuel Macron il c'est son moi dimi parce que bon ça la répétition bino déjà ba ko raté parce que ça a coulisse. Bobombele biso nini na yo arena. Je suis fou de toi na komyo loto na babutu. Na melaka masangate monimi ya misuni. Na kaka love na yo Romeo yo. Tom na chérie, Tintin na Milou, et l'amour que j'ai pour toi, Romy. Donc, tous en la préparation, vous m'avez dit Toko. Donc, répétition la chose que j'ai dit. Donc, on a profité de l'occasion, on a fait ça, mbote na batuto, on a biso na émission na yo, dès le matin. Soyez bon soir, bonsoir, écoutez bon la journée, bonjour. Emmanuel Macron a bino yo, ba warrior, nyoso, quand de tolo baratoza, et belé te metoza partout. Donc, tout ça, on a donc Tozo Kenda, Kokebet le 25, Tozo Kenda Paris La Défense, on a concert Motobet le 25 novembre, donc, Batbo Sepela. Parce que le spectacle, nous sommes concert, nous sommes tous bêta, nous sommes tourner, fric, tout bêta, bah, évidemment, tout bêta. Nande tout bêta, nande tout bêta, kina, bah, déjà, nande tout bêta là. Mais, cette fois-ci, tout ça, ma préparation, il y a Paris La Défense, spectacle barouzois, banzembo barouzois, nyonso baumona wana. Donc ce qu'on raté Paris La Défense au Koufi. Potozon a sou wana liloté. Soto betonga pa bamoto muta la London. Ozon a souvent entendu le lobby, Ozon a souvent été parce que ce va. Ozon a mettons 2000 et quelques. Ozon a après donc prophète dit beaucoup de Lyon. 2025. Mais ce qu'on a ndenge marombezo qui est le lobby, il y a d'autres gens lobby qui fallait pour à chaque fois concert bobeta ba mon rappé ba spectacle moi tana ba YouTube tetika la raté ba concert bobeta pas vite fait l'équipe pour ça la spectacle bien té mais bozo la bobeta ba salle na ebita analyse ni yoro par rapport. Est-ce que photo ça la ramakamnyo se fait kokana? Mutula mutala ninga sala makamna. Entreprise ya mutu a offert fonction ça na ndenge ya zomone la vision na. Ya ba songolo pakala ba mo pe bana ndenge na bango ba sepela so ba sepela les ala bon ba sala bon. Ce que biso to ba suivi cet été. Bien na biso ce qu'on a patron na biso lingo sala makamu c'est un long esprit ndenge zotinda. Ça c'est l'esprit des autres mais et donc ça li pe ba melomane bien ba moni pena que fallait dicap année au kaka obeta pena 3 arena ba pays différents tout le monde obeta Angleterre obeta Belgique on 3 bon 4 5 6 7 8 9 10 na bo monite totongi po biso to lobby ba sous émission bandi mote mamba visa tala ndenge salisi batu ba émission parce que bobo ya rapona nini fanya za guide. Aza guide. Nalelo, fali le guide.
o babi bino boelisi ko bango mo trop orchestre musupi ba voyager tout le monde ba BCBG ba voyager ba États-Unis bino ba visa ba musuku ba bingo ba visa neza ya moniato za lokuta ba uzu ba faux visa ba mbata lokuta mais bo chira ngo makelele o za problème na famille na bango za problème faut voyager à côté c'est simbarate yaka lekinga opesa ozuma e koti ozui mbamo ke poto ba ne ba même ba voyager normal ba ngulu to biso mona 54 wana ata ngulu moko zate et puis muta pesa ta 10 euros pas les kinga zate tika ba biki ba luka kubana mai ba luka ba visa mais ba luka ba monga ba billet to koma mikilite ba émission ke sala mat to ke na 12 journalistes oui bit ba osala ba émission otuna soki nani abimisa kata 10 euros na ye pour ba asomba billet biso tout wana ndeto okende c'est les king c'est le king no lo bien ba tutu ba okende Mexico par rapport ya musique de toujours a déjà bi formule 7 c'est l'un depuis Bima je pense que bientôt là dans le mois de décembre déjà que ça presque ba une année depuis Bima yo il se mois de parcours ya formule 7 lelo ndengo zo monela onde mambo zo kende est-ce que les albums on peut ko et comme même le petit 3 ans je suppose que tu qui ont réédition zo ya et zo gifler ma bé formule 7 bazo luka balongola ngo mezo simbadin formule 7 nzembo lo m'aider les albums sont des chansons yo tembe ozu bibi album mais formule 7 le king asalaki yango na kanda par rapport à Nine. Quand tu es non, rage contre warrior, tout va faire bateau, tout bien banani, mélomano balinga la bonne musique. Donc à ça le rend de façon que bango ba olé la balobi mais non fallait comme trop kamara musique français. Comme la musique ba français wana kala fallait kimne surumba fallait oh. Mais au fait apparemment des bateaux comprendre ngate otondeni. Bon ça va na ça ba on a moi jemo. Azongeli kong, azongeli rumba. Ok, rumba ezande identité. Makila. A pas poli en otala niveau to inondé. Depuis fanda ki wana. So yo bimisi beaucoup na mede. Oyo bimisi beaucoup na bibi. O bimisi okuté na éternité. Ta tika papa album formé c'était ma tata ya makasi libanga. Libanga ilonga lelo ta. Ezokende. Ezaka wana. Eza wana mututo ko bimisa ko kutana formule 7 parce que le big mututo ça kutana formule 7 poto tout se voler facile le babi que concurrence saison ni makasi entre faire Regola na fali pourquoi parce que faire babi qui municipal album na donc Dynasty volume 2 et Dynasty volume 2 donc auto bimisa ngo babi que et cha bino déjà mal à l'aise déjà nakokanga sentiment nanga ndenge nini ngaye o bibi nakozoma kasa koboya yo wapye ngaye bibi oh de la reta bibi oh bibi bibi minisa plana ngaya bolingo ma oh bibi bibi pusa koni na yo tolelengi oh bibi yo oh bibi bibi balo lanzato na lelelengi elengi makasi oh bibi de la reta Zambe change ngata groupe sanguin na ngai et comment bibi de la reta mama batu bazongisi excusez donc batu bazongisi mais yo expliquer biso vrai ou faux lelo babi faire Regola na fali concurrence saison makasi mo na biso to beta masola batu tous les concurrence na concurrence te na mutu te biso beta ra musique biso beta musique yo so mona biso na bina wa to so na pembe ndebolo ba pembe fallait la concurrence na nani deux ans concurrence na nani na faire Regola te tika otanga ba komba ba to pardon papa to beta musique ngana za ba information beleta to na mabebele actualité c'est bela koloba na vanda na banoloba mama wa top ya batu mususu pona fula banani ma fula mutu te na lobe la fali pour papa patron nanga mo Emmanuel Macron point bas c'est vraiment traité bino biki bokomi borgeye ba bi ces derniers temps
Non, parce que biso tozo ba bloko ba baloba. Muso comme la so ba chance akuta na bino te biso tokuta na bino ba que non ces derniers temps on dirait que est victime na fali bokuma borgé bo manka akuta na ba vie oyo fali akuta bango na musique et puis ba sala ba bébé ba que e bo beta musique bo ba ke banda de wendo ti les sous na se kuna mutaleki fali tos mambo falo sala mutasala on na zate parce que na ba vie ngo na ba génération patron na ba génération ezoya tant bon mo ba leka na ba TV ba lo ba ke bango ba danger. Si ko biso to mona ngo mabe so biso ka patron na biso to mutu na masa na moko to collègue na nga ya lobi ke no de weboye ti kitabo ya onde ko mi problème il faut soit bato ba silika ba le ka ba tefe ba lo ba ndengwa bazane na ba manka ba tube ba sala ba nzembo o ba bengi ba tube yembi o cheboye micro na public yemba c'est ça bo silika pa bo silika ni na oh il faut muto opekisa bino bosala ba tibo to nini les king muto opekisa ma bazo ba contrat ba mona bino te fallait la musique ça va na fali divunga et là ça non ouais tout le monde boza ma internet au moins internet so tanga divunga bon moi so malile le ko fini divunga to fini ka mabu et là ça ne bo fini ka mais divunga te po babima na jour ba otika koloba makambo ya biso nde babimi so ba continuer ka koloba divunga bavandi wana bavanda bo fini ka bango total ba bo bimisa biso ko te vanda wana so babimisi no bolo ba trop vanda po babima na photo banda ko regarder ba monde ba regarder ba banani moi to banani nde bezaka keno te kuna te zonga azongi poso batiki bango abo tande ba osaba désordre bazo silika pamba mamba viser comme si bon ba mobima tout ça l'émission tout lo babo oh mais OK na entreprise o bango ba salaka ba entreprise na ba salaka bazana makambo belé ba actualité zali ba misu bazana ba idée obimisa ba album ba misu ba bimisa album ba misu bana bulu ba luka soni ole ba lobela makambo plus ya bango sur 100 ba oyama ba lobi 80 fali poupa 20 etika li balobeli 15 makambo na bango ka mukie 5 après maman na pesi mbote pa ya mutu boye bake bakutani place basomba ba dendo parce que place basomba ba dendo banani wa kuta place ba yebit Alex Ngandu ya banani yo tembete sara na mboko yo zoom ba o zoom mais par rapport ya funga po babima wana na kwetu wana da faire. En fait, tu vas comprendre que non, il faut pas comprendre que bandima que lelo fallait zo sala époque naï et ça la nini et que ça la yo nini et le rôle ngana yabi que dielo mata ezatana yo ndimi ngo ça échanger ngani tous ça na époque ba vena biso tout wana ba prêtre ti lelo to respectera bango mais lelo pe fali pe osaka musique ba vena pe ba salate ba tikela biso ye pa ya ba sika pas Pierre Nemoko ba saka ba print pas mais na nyonso na soto englobant ezaka fierté ni drapeau ni les autres moments bien sûr boloba ke ba question ça biso ba réponse ça bien merci pour des journal ne bo beta mo samba merci pour les émissions ça rappelle ngana lobby yo pour lobby yango na ce qu'on ndenge musique ke lelo parce que na bi ke na zo moi kala babi ces derniers temps beaucoup tagi moi rando mukie na le roi de la forêt parce que le roi de la forêt le bara ke après yé na bato basala plein na stade J après J beza faire le roi ba binoté babi ba mona ba journaliste pro fali baya ba manquer rançon ba respect selon batunde ba loba lelo est-ce que Emmanuel Macron na ndenge de la forêt sala pena proposition na selon ye que après yimta sala après J après JB se faire rigoler batunso ba ke bino pe sala plein selon yo et hollandais ba propos bon le roi de la forêt sali attaque le roi de la forêt zambia ka musique yo analyse nyoro ça te naza analyse na ça na personnalité asa vite ala vinga ce qu'on a reproché nani asa li ba classement na selo ye tout respecter ma vie wana pardon tout côté na ba terrain te ba polémique ba ni non tout ça na devoir de respecter ba grand tout respecter ba onkaka mukola ko sa ni mabe mais yo moi na so le que yo lobby boy ba on peut se réseauter comprendre donc tout tika et puis ce qui mukola lobby lo mo boy to polémique asi yangotie et lo nizo la que lobby na fali to lo ni ne la que bango nyo sonde bo lo ba ke no ba ve ba lobby ba lo ba na fali non tout le monde est libre lo ba makamuna
Or obima ça li sortie médiatique à lobby na ndenge ba fanatique ba na ndenge na bon bazui mais biso to bika ke tous en obligation il y a ko respecter ba grand toujours respecter bango biso ba finga fali balobani to zaka na fali to saka nzaya na biso to tambola na ngoka to kende nzamba opesa biso ba opportunité makamuna biso ezokenda mukolo leki master yaya afinga fali to koloba te to répondre pété bango ba finga na bango batuna bango ba leka ba finga na bango mais ndindo e kangaka batu un jour ndindo nene yo tembete divunga musique to beta musique polémique yana sensité donc bino ba journaliste peu boy debiso tant que artiste mi tant to leki na ba plateau na bino boy vita retour na biso mama ba grand ba vieux ba nani ba master ba nité ça on a sensité na sens unique mais to vita ka ko linga ko ça te non to répondre po ba musu ba so biso attendez kuta lobi boy et kembo non ya on lo kola biso to zakara na système na biso respecter ba vieux on respecte des vieux na ba master to respecter bango ba petit peu to respecter mais mutu na mutu ana nzela na zo sala est-ce que musique yo lobi bongo to tuna parce que musique etambola bon lelo dicap to mona le to mona yo musique ba kina onde le to mona dicap aloba ba wario baza partout tout le monde a payé nangamu ya artiste mususu faire rigolo ba ki ba bango ba to la bango ki to la bango ne belé alors le ngolo ba ki yoza ndeko nanga to zala no pe internet tout le monde ba compara kutu que donc blo moro boyo to zaki na to assister na concert a fali ya commune à lobby ya kata vocal à télé en pleine batte je pense que yo yebi à lobby que non awa so mutazo yemba ba yembaka ba kino ndenga polémique par rapport ya ndeko mo artiste mo pe côté kuna yembaki ba yembaki te ba kino ndenga ba polémique belé ya moni ki ba musique etambola DD so tout na question parce que ba lobby que musique etambola DD so qui génération chaque génération a toujours na deux personnes au ba comparer bango non dans obi to na formation belé photo le bela ba kombo vraiment batu wa rien na hôtel mais la place wana te ngane na beta da pe mena le king makambu na ora na diembela na ora na e pe sanga pe makambu ngape no évoluer na kona nga tu vois na kona nga so na bimi boy ba batu pe ay mani makon kasi ora le king comprendre donc mutu na mutu a salé l'entreprise na ye biso to na tanta ozana ba kompo conquérant le king ye oh non adversaire azate to zakana banguti mutu na mutu sala bakende ndo luka batu na bango côté na biso to calculer ko makambona te poso to calculer ngomona te ke to ngado bando sa émission mumba mutu ninga mbamona ngana tirer mais na o tirer ndeni pona linga ngo te to linga ngo peti biso to ya mingi comme to zana ba formation ko lobezali to za plus focus na makambona biso et que aider biso bien mais sur par rapport ya ndenge tout monde peut musique déjà fiche ya Arena au Bobeta na Belgique mais tu dis que kuna pe na Belgique on dirait na déjà ba billet bandi déjà ba fongoli déjà en tout cas bande ko nyonso o bozana na poto li banda mboka o pe bozana na kini bokende poto donc Bruxelles et bandi déjà makamuna wa oteka billet bokenda bosomba ba billet na bino parce que na Paris la Défense bientôt là déjà ma solo tezola là au sol siko par rapport ya Belgique bobanga te kuna bikuna bokecho za déjà na ba combattant to banga faire ni to ça problème na mutu to ça combattant to biso to ba mission to na so ba artiste mission to beta musique na biso to na défi ba tout on respecte to respectera ni na bango combat na bango mais non que biso to za na problème na bango net to défier bango non et puis j'espère que bango mo peut ba la biso ba biké to respectaka combat na bango mais cop na biso eza musalo to lela awa to bikisa ba famille bandeko bana ba okola bazobota mato futa ba palena na cop na biso non loin de là papa longola no kutu ba idée ona bandeko na biso ba vivre libanda o ba sala musana bango to respecter combat na bango pe bango pe ba comprendre que te bandeko pe ba beta musique na bango pour ba gagner tu qui dit quoi na bango pas de problème. Mais est-ce que tu dirais réédition PSUA il y a Rumba mais est-ce que Badbaloubi qui est album formé c'était bien réédition pourquoi est-ce que après aligné kaka mon mususu et vani na kata tiro ezo ça déclin les king bimisanga surtout ça ndé po banzembo ba rumba ezo sila kaka teza kaka parce que tango ezo bima lisusu ya la baye hein
Il y a là-bas, mais ce qu'on a ndenge. On a dit vous moi mais comment sous quoi toi ma casse. Et bah examiner. On déplace pas au moins ça to comme le babo ba toi John Walinga bimsa sous. C'est là Emmanuel Macron. Après Fali Lelo qui défend aussi Azana deuxième Lelo. Oh. Yo le qui Fali c'est Aza King Aza premier Lelo jusqu'au deuxième Azana. Le bi Aza premier maintenant bi 5 ans passé 10 ans passé to lo ba di Lelo c'est Fali. Point bas to lingota si matin pour to bonga malibanga munga. Biso to taka liboso. Biso tala batu na simata mutu na ndenge na sa makamu na yi biso entreprise na biso total indezo fonctionner to bité biso to okenda bien to mata kaka ya to lobi ke di lelo c'est Fali lobby pe ba roya kaka na mais siko na c'est Fali. Parce que Emmanuel Macron, tu as souvent de Simon, tout le monde qui il y a journaliste sur le bail qui fallait pour pas fonder carrière na na ba mensonge, mon bébé ba disque d'or certifié, mon bébé za mensonge comme ici na ba tribunal, mon bébé on a mais tu on a payé sous le au bal baby qui a kita na fali mais c'est le parce que fali moi conseil moi le on la distraction na azong la tatami en musique en plus ça a deux grands concerts au Robert terminé avant fin de l'année. Na habité selon yo analyse ni ko sala na mona et mona. Ato kati mokila ato pikoli maseke ye bako ye mayo na bizaleli zabolo o ato kati mokila ato pikoli maseke ye bako ye mayo na bizaleli zabolo. Jaloux, oh jaloux, oh jaloux, tango nyonso, nalobi tango nyonso, olotaka nga mikolo nyonso, otika kotongo nga yo jaloux, tango nyonso namukana nga midiolia na nga, ya la peau. Si elle a beau répondre Bissonne, peut-être Macron. Et Roby Gende to a beaucoup. En tout cas, on a fait sa mbote à tourner Yannick Étoile. Yannick Étoile. Venanga Roland Gazoul Moubengawani. Dekos Moukoko, en tout cas, à Bruxelles Nyoso. Dekos Moukoko, c'était ça. Et puis Sibino, Bandegonangai, Bafongoli déjà. Point de vente, il y a des billets, Bokende déjà. Bokende belé, Bobanda de payer des billets. Parce que ceux qui te l'ont kaka na Paris, Malamoko, Tokeno London, Momo. Petite belle. Non, si patron, d'accord, mais est-ce que vous si patron au conseil, vous aurez net adversaire à patron au beau le barrage Emani. Ah, oui, que nous sommes aboués. Bandegonion sont au bazar à London. Hein? Surtout longue à Paris. Tout à côté de Nabino. Na profité de l'occasion, on appelle ça Venanga de Gaulle Mata. Venanga de Gaulle Mata, place aux Ali, en direct de London, mais à 4 Kinshasa. Bon séjour, mon vieux. Neti boss le cola Gauthier Bell le roi d'Angleterre Gauthier Bell il faut mon en et ça là bien. Eli Bombusa venanga pe na kata London Eli Bombusa Pascal Chioka donc Binotou Bambote Belé Cyril Manoana na kata France on est ensemble Titi marocain donc Rebisao na Sao Coco di la soda na kata terrain Paris ba on a Thibaut Maître Thibaut Abanga mais c'est quoi par rapport à Neto Chité Malé mais par rapport à Ndenge Mambozo qui est déjà Emmanuel Macron est-ce que départ net il y a voyagé aux Arcans pas vendara ba mon abisot ba mon abisot to quitte biso to loba hein to ko loba na biso pe ponne to abuto na biso na jour pe to kende pas to komi pe na Paris mais non biso tellement comme na biso nyonso da 6 meses bazara biso to koma bazara comme no koma mais ce que le tout ne peut question moi et biso pe moi genre na réseaux sociaux ba moni la fille artiste Koffi Olomide Didi Stone netikara mais a posté qui fallait handicap a posté Mambanyu Arena lobby et puis net ba réplique moko boy ba que non Didi Stone déjà na papa na isa moi genre et puis fallait pour papa to bon ba péter na Koffi comme on dit moi genre ba net provocation non ils ont un problème ils ont un problème bisonde bon bisoté mais binonde na bato ba kanisela ba kotaka na ba penser à bato ba zané donné bandokia ba excusenga comment boko kanisela mutu mama boko tina penser mutu na makambo ya kanisati te wana za faux
eza faux era musique to beta musique il fallait pour pas avoir un problème na mutu te a respecter ba grand nyonso a respecter ba massa ya génération na et a respecter peu ba pecho ba oya ba jeune o ba oya lobby donc la vie continue papa to beta musique to ça mamuna biso plus to ta liboso biso to ngozon asimate et puis to beta rate to beta bo pour to que Emmanuel Macron lelo babi question ezalango sans polémique est-ce que iba lelo Emmanuel Macron en Afrique et puis na kin lelo comme Macron Emmanuel Macron donc naza pembeni ya le king fali poupa azana masolo soko profiter te etalio so profiter naza wana pona aura o ya le king ya wana dembela ngo et puis na kindasko no sali la wana ndenge na ngape Emmanuel Macron siko et ça là qui yon ndenge nini babiza non sans polémique parce que yoza mutu monga na ba lelo lo mata oza mutu mo oza bien tous no bien à part mambo ya caméra boy tous no donc mambo bien ko benga pe mani to na besoin solo mo boto solo on peut kepe bien siko o mona ko ndenge nini l'une de nos concerts autotika biso ba juger que Emmanuel Macron yo pe oza pe parmi bato bono courtois pe montre ma bi Emmanuel Macron netika ka aleki ndenge biso langage qui no comment so muta na famille lo mata bomi so muta kufi mutu mo Emmanuel Macron ibani Emmanuel Macron bomi et ça ko net ndeni ba juger na genre que yo za na voyage beaucoup de voyage boye mais bi non mutu mo kufi Emmanuel Macron netika ka azape derrière liwana e ko salon ndeni zoba ga zoba imode ke mutu ani zoba to batu ba zoba basali mama ba zoba alingana okota na poto ba zoba se ngape na mizoba kata ya la baille na ebiki to vraiment na suka no pour chuter déjà na besoin de tous en mal accompagné et puis ou bien m'aider oh ça sera plaisir quoi na comment ko vivre vie nanga caché pour réputation nanga comment suyer na combien passer même ba semaine soulé pour balingo c'est loin nanga. Oh Adolfo, loin de moi. Oh m'aidez. Oh pardon, boka mawaye amawa. Maman. Oh ma vie toujours compliquée. Merci beaucoup Emmanuel Macron to tikoscope ça bambote mais question sur ezara pourquoi chanson no tilelo c'est mon nga lilita donc ezana ngo moni biso to apembe na muto apesa makambo muto ya bandeni ko façonner mutu pour pousser na okenda donc projet na biso ya banzembo eza toujours ekopola te bato babanga na bango te le king aza aigle ndeka maele ayebi ndeni abeta bachuki na ya ba tata pesa adam obigandeza obeta dam tata Dimisa, à boire que l'on est au lieu de occasion na ok okota dame. Tata allons lombo ganyoso. Kope kufi. Okomi na tika na bana mi bale. Adieu. Donc batuto bolinga Emmanuel Macron boza la calme et vos apaisements. Lilita ekeyaka et bimanango bo sepela. Donc pour na sepeli dès le matin na émission to sali. Merci beaucoup. Et puis bande konyo so bazuta na bango tala biso o ba se sentaki lésé. Donc suna ba ndeto sololi ba limbisa ba ope ba sepeli bo benga kara na numéro et s'afficher na écran. Donc bozwanga Emmanuel Macron travers le matin yebira par rapport ba mbote na na vena François Babadi Guy Golf Moloa est le grand conseiller, mon vieux. Et puis, pourquoi pas, Maître Moïse Moupata l'humanitaire. Maître Moïse Moupata l'humanitaire. Les bossons na mutazate. Na simano pe mutazate. Yozara na ozo pumbwaka na mpepe nzambe. Na mère na biswa palais. Terkos. Bambote belé sous na Chine mbenza. Moninga mokonzi. Alain Poupa l'ami di King. Tebese nyokanka wankaba yogele. Venanga de kos mukoko. Et puis, sans oublier, mon vieux, Agazul Zulman, ya Roland, Moubenga Wani, tous autres coups à Kalate, et Rouge Kalumbaniko, et pourquoi pas la maman Jeannette, un pont, on a quatre États-Unis, maman la Bissoma, wana, maman na Warrior, ya GT. Maman Jeannette. Maman Jeannette Pongo, place à ça, les États-Unis, Bambo Tebele, Malou Soukidi, VKD Soukidi, Bibiane Soukidi, Mami Soukidi, Binonio sur Bambo Tebele, Lévi Paye, Oa Bisswa Bandalou, Bambo Tebele. Venanga David Moukeba, le conseiller principal du chef de l'État, Bambote Belé place aux alliés Mani Macron, l'Ekino Azali. Et sans oublier, honorable bienvenue Nzaloka, numéro 31, on est ensemble. Tokos. Merci beaucoup. Venanga de Gaulle Mata, moi à London, à Kinshasa, on est ensemble.
Ok, merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini. C'était là Emmanuel Macron, l'un des attaquants du groupe, est victime des Fally Ipupa du Cap Aigle. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Tout balandi biso. Donc, n'hésitez s'abonner massivement à vos likes, vos commentaires. Et ça fait énormément plaisir. Un grand merci aussi à Peter Mbedio qui offre au monde derrière la caméra. Là, je pense directement à Fire Basket, le nouveau riche Ndenga Fire Basket. Fire Basket, mon frère. On est ensemble. On a vu que tu es au Koutana. Fire, la musique Fire loin. Donc, Fire Basket, tes places aux alliés. Et Diezola, on est ensemble. Un grand merci aussi à Willy Mouchen et l'unique et le 7 code mondial. Mon vieux, on est ensemble. Malgré ton anniversaire, on a quitté. On a bombé cadeau, on a libéré. Olivier Emmanuel Macron, un grand merci à mon vieux Tchongo Naïmen, était avantageuse, patron internet, je te salue. Il y a Bruno Lubik à l'argent propre, un bon soin à saluer ce que vous allez. Yannick Étoile, Yannick Étoile filante, Yannick Étoile, je confirme. Avec Fox, Yannick Étoile. Étoile filante. Non, non, ça. Un grand merci aussi à Guillaume Melon, un très bon tonton Guillaume Melon depuis Suède, dans le prophète Didi Bokunga de Lyon. Tout le monde radio le matin, on est Sarabino, on est Mamozali, Chico Lubanda, des fois maître. Donc, on se revoit à la fois prochaine. Quoi. Bye. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y a un numéro là-bas. Kouraté numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passante ni a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.